bino awa. Rosi Mbungu Sali Aïda Mbui Chibangu Sali Aïda Keti la Rose yango nde nazolinga. Ah, Keti, partagez. Yango pende tozo solola. Partagez, Mama Philo. Ba mama bizaleli na omona bino te bo matisa ba cœur. Ba femme forte bo matisa ba cœur ba mama wana ba bo soutenir mama na bango bo matisa. Na mona ba cœur. Charlène Piana Mbui. Charlène Piana Sali, Gracia Mafuta, Sali Beauté. Elirite Lubaki, vous avez très bien, merci beaucoup. Na CP, vous partagez mission, nous sommes tout solo là. Na est-ce qu'on refond la motema, na dimisa secret na ngai. Nini esali ke na perdre ba kilo ebele boye. Na sala ndenge nini ba question na zongo pe ba ebele. Na sali ndenge nini pour na perdre ba kilo ebele. Na perdre au moins 23 kilos. Maintenant là na zo peser 74 kilos. Ndé bomo na maboye na zo peser 74 kilos. Na uti na 97 kilos. Na za kitala libumu. Na ko profiter na la sabino ba photo. Ba o ba koti na page ya Chusika. O ba éviter que biso tolobela nyonso ya malamu. O photo na nga oyo nazalaki na 97 kilo oyo. Bomoni awa nazalaki na 97 kilo. Yango oyo nalakisa bino libumu. Libumu na nga yango oyo wapi yango fayaki na tiango deja pembeni. Voilà. Libumu na nga ezalaki boye. Bomoni libumu na nga nde ezalaki. Libumu na nga ezalaki munene boye ba Jeanne Mar par-ci par-là. Donc na uti awa nde bozomona. Mais sikoyo bomoni naza na gain te, peut-être bokanisa naza na gain, na gain te. Libumu na nga yango oyo, na gain te. Lelo na be na lata gain te. Pona zwi ba question bato oyo ozolobela mamba régime yo moko oza na gain. Na olinga olata gain, po soki nalati gain na omona ebimisanga sexy par rapport soki naza sans gain boye. Donc en fait na mesani déjà na gain. Na olala nango na olamuka nango donc na okoka te sans gain na okoko supporter te. Po déjà na message nango yango bomona se na osala la vidéo na ozalaka na gain. Mais lelo na loba na sala la vidéo sans gain bomona ke na okosa bino na eloko te naza pe na intérêt moko te ya okosa. Omoni na pe na intérêt moko te ya okosa. Se bato balobi ozokanga libumu déjà se mutakangi libumu tokanga libumu awa tokanga te. Awa tokanga te. Omoni sokangi libumu omona awa ekokweya kaka. Ba mama baza botia ba cœur s'il vous plaît, ba cœur c'est vous c'est maman oloba ba cœur, poto oloba ba secret mo ya bien. Oye ko sunga biso mo na ndako to travailler, ba biloko mingi to yeba kite. Eza pe ka biloko ya cuisine. Eza nango biloko ya cuisine oyo mo osomba ngo na 1 euro. Mais na 1 euro no ya pamba o perdre tala ba kilo ebele yo moko na ndako. Ozomona yo moko na ndako o travailler na malembe patience toujours o mona ki o perdre na ba kilo na yo ebele. Donc nde na ndolo bana lati gain te nde bomoni naza na gain te naza na libumu polele na kangi na nga pepe matenga yo naza na à l'aise na mbeli na nga pe maté naza vraiment très à l'aise. Naza na nga très à l'aise. Naza nanga très à l'aise. Et on a vu lelo. Na partagé vraiment na ba maman. Na partagé na bino boye ba secret nanga ezalaki nini. Ba maman ba bengi bana na ndola kabino na osala.
nangozela nga mona koma na taille oyo nga nalingaki na bakilo oyo nga nalingaki po so nakomi bongo ata na yo oloba na bino bozala na duti te bobondima sekret na nga liboso eza telaso lafi ya ti patimawa sekret na nga liboso eza yango oyo eza sekret na nga ya liboso sekret na nga liboso ya telaso yango oyo bomoni oyo babenga yango te oyo kozela bomoni na kati nango nde eza naomela yango siko bomona ndeni basalaka yango sekret na ngai ya liboso eza oyo te oyo yango nga namelaka namela yango ndeni namela moko na ntongo moko na pokwa te oyo eza te ya baaméricain eza te ya baaméricain eutaka États-Unis eza fabriqué na États-Unis te na biso oyo donc eza te moko eza trop bien eza 25 pièces na kati moni a bakomi 30 jours 30 jours donc 30 jours oyo pour perdre au moins 10 kilos na 30 jours mais na babiloko oyo biso tokobakisa oyo na olakisa bino basekret babiloko na lobi eza naturel okoperdre 10 kilos dans 2 semaines dans 2 semaines okoperdre 10 kilos lakisa ndenge naomona te bacommentaire mosu ezomata rapide na fongola telefone awa mpona talaka awa moto akomi lakisa obi nalakisa ndenge nini nalakisa nini ndenge nini basalaka nini namoni te pardon okorepete mpona fongoli siko na banotanga donc telaso oyo namelaka yango moko na ntongo moko na pokwa na olakisa bino ndenge nini bamelaka yango ndenge nini babiloko nini oyo nasalaka ke namela yango nazolia baconcombre nazomela bacurcuma nazomela jus na nga wana secret yango moto esali ke emema ngai misuni nyonso nazalaki nango avantage ya telaso eza nini telaso même si operdre bakilo même si okondi ekosimba yo basin te se boremarke nakondi mais basin na ngai eza toujours bien ya telaso yango wana bolamu ya telaso eloko nga nalingeli telaso eza kaka yango wana okoperdre na yo na minute oyo boye na perdre moins 22 kilos mais nazolata toujours taille ya pantalon na nga wana yango kaka naolata bapantalon na nga kala misusu ezanga mwa monene mais so nalati yango ozomona ke ezovanda toujours bien nango yango wana mama filo yo oza bato na biso tozokotie nadi mama filo tielanga bakere mama filo bakere parce que yo operdre déjà bakilo ebele operdre déjà bakilo ebele mama filo tindika na sepela mama filo bien etelaso yango oyo okokonda omoni ebendi nga silhouette nyonso esali ke na perdre boye bomoni na perdre naa na bajanemar te mais basin na nga esimbi te esimbi nga basin te soki ozomelisa eza problème te non komonene nakomi bongo barbara soki omelisa okoki jamais kopesa komela telaso soki ozomelisa mwana okoki jamais komela telaso parce que osala régime wana esalaka mwana mpe amelaka yango diku ebandolekisa mwana diare eozala bien te oui naza na confort na olakisa bino nyonso ndenge nini bamansaka libumu ndenge nini bapakolaka confort na libumu mpo perdre bagrese nyonso ya libumu na olakisa bino nyonso lelo vraimen naye na motema na nga mobimba mpona sola na bino na otia telefone na nimero na nga mama filo bandako epengle nimero na nga tobengana tosolola bakestion boza nango bopose ngai bakestion na korépondre bino peut-être bacommentaire ezomata rapide oyo amoni ozala na besoin asolola na ngai yoka na question obengi nga na korépondre yo po tokende rapide aye naloba mbangu tokata
pour benga nga na suka so na 6 explication bo bengi to solola donc na ndalo ba pona telaso na biso so ko fongoli yango oyo déjà maya moto nasali eau tiède na ngai yango bomona natie eloko te nayebi te soki bozomona eza eau tiède nazwi eza poussière tala omoni na baloli te laso na nga eza poussière eza vraiment poussière lokola poudre eza poudre na kati yango nasangisi otia yango na eau tiède ma chérie komone nani makiana soki ujana mama limbisa ye toloba mama régime toloba makambo Annabelle te Annabelle aza na vie na ye azosala ye na mobali ne etali biso te s'il vous plaît ezala gentil tosolola makambo eza important mpona basanté na biso omaki ya Annabelle etali Annabelle na mobali ne ndenge baomema couple na bango via Annabelle etali ngai te etali yo mpe te moto otala tootia bacommentaire mais oyo eleka na ndako Annabelle etali Annabelle na mobali ne na bana na bango eza vie na biso te s'il vous plaît tosolola makambo oyo eza très important mpona santé na biso merci omoni nde nasangisi yango na meli omoni boye donc te na biso bien yango eza ke eswisaka libumu te lokola bate mosusu toyebi ya bachinois bate oyo baotaka na baaliexpress na baamazon soki omeli yango omona na butu kolala te libumu mpasi te oyo eswisaka libumu te bato bamelaka te oyo bayebi yango très bien bato bamelaka te oyo bayebi yango très bien ke te oyo eswisaka jamais libumu okoleka mwa diarrhée mwa 2 à 3 jours et après c'est fini pour permettre bagraisse oyo evandaki na kati ebimiso bagraisse oyo evandaki na kati mpo obanda soki okozwa taille ya bien soki omeli te na yo boye oza na gaine na yo olati gaine na yo bien ozomela te ozolata gaine soki nayebisi bino nde nakondi boye nano nasali sport te nde naza boye na nde nameli te na ndenge nazolata gaine na nde naosala fixe confort nanu nasali sport te parce que nazozwa temps ya kosala sport te mwa sport moke nakoloba oyo nasala eza kaka danse ndeti misiki ebeta boye nameki mwa kobouge mpo natoka omoni mpo natoka natiaka mwa misiki na nga na ningani mais sport ya sport nanu nasali sport te autant eza te bana emiso olati teni olingi obanda boye bana babandi odérange et tout moya kotravaille eza te oui ma chérie lolo na 6 explication bongo tofongola téléphone topengana bopose baquestion na répondre mama filo s'il vous plaît tiaka numéro na nga Joël ma chérie tiaka numéro na nga bilonda tia numéro na nga motu oyo nyonso ayebi numéro na nga tiaka numéro na nga mpona bandeko bayebi te babenga donc nde nalobaki te oyo eswisaka libumu te oyo eza trop bien mpona libumu eza trop bien esisaka biso libumu oyo bamama ere tobotaka libumu ekweyaka biso na se awa te oyo eza bien mpona kozongisa libumu ere omeli yango olati gaine okomona libumu na yo nyonso ebongi très bien ndenge bomoni yanga naoyoka soni te na kotombola boye ya kolakisa bino nazoyoka soni te mpo libumu nango eza trop bien mpona komona bato mosusu bayaka komaye mwasi libala ozolakisa libumu mobali nanga aza na nsima na nga aza liboso aza nsima kamera donc mobali nanga aza na nsima ya kamera azoyeba makambo nazosala azoyoka nga azomona mpe ke nazotombola libumu azomona parce que ere tokendaka bapisine totikalaka na bastring na manini babikini tolataka batutu bazalaka wana
donc naosala makambo oyo eza bien mpona koede bandeko na ngai ya basi oyo babebisa mabumu na bango na espoir ke bakozongela yango lisusu te. Mais naoyebisa bino ke eza possible bozongela bataille na bino ya kala oyo ya bumwana sans problème avec telaso. Yango bomoni na permettre kotombola libumu na nga bomona libumu na nga ndenge eza pe ya bino makasi pe bino motivation ke wi soki Ariane akokaki biso pe tokokoka. Omoni soki Ariane libumu ne esilaki lo biso pe libumu ekosila. Nalakisi bino libumu na nga ndenge ezalaki avant et nazotombola bilamba bozomona pe après nango. Bozomona donc naza susu te oyo na besoin nalata soki kagen non. Soki nalataka gen eza mponga momu nalingaka na nga gen nalingaka tout le temps soki nalati na serre libumu na mimonaki ye silhouette nange ekomi su mokie makasi. Yango nalataka gen mais nalataka gen te mpona kokashi libumu non. Mpona kotia sucre non te laso batiaka sucre te bamela yango sans sucre. Bamela yango sans sucre. Te laso eza trop bien mpona libumu. Batandu de moi napesi bino mbote Sylvia la lionne. Mutandu de luxe napesi bino mbote bana bakongo nyonso bana baluba bana baswahili nalingaka bino bakongo botindika bakongo bakongo biso oye batandu napesi bino bambote ebele. Merci na baker na bino bakongo, merci na sepeli nde na nolo bomoni tai. Donc eloko kuta kobomba eza te. Kobomba eza te sepe bobina lata mayo na kolata mayo bokomona ke tozobomba eloko te po déjà totravaille tai kitoko makasi. Eza kuna eloko kobomba te tobomba soki ndenge nini eza te. Donc nalobai mpona te tasi boye na ntongo tasi mosusu na pokwa. Toza pe na nini? Toza na coupe fin. Toza na coupe fin, mais coupe fin anga na nango te nazolakisa bino juste na kati ya page. Oyo lien nanga, oyo eza lien nanga ya compagnie, so olingo commande bate oyo eza lien, o cliquer awa. Bomoni elongi nanga yango yo, photo nanga yango yo. Donc photo nanga yango yo soko cliquer omona photo nanga ekobimela yo na lien on atiaka chaque jour na statut et aussi voir yango yo biloko na biso nyonso yango yo. Là pardon, qu'est-ce qui se passe? Le produit. Qu'est-ce que je fais encore? Nazolakisa bino bomona chérie pardon edenga bimisi nanga tableau wana pardon nata place bate eza na bacoupe fin nazolakisa bino coupe fin mpona bato bakomi déjà na ba 100 kilo so okomi déjà na 100 kilo oza na besoin ya coupe fin so oza déjà na 110 115 ti likolo okozala na besoin ya coupe fin wana oyo banotangisa bagoutte na sa langue na yo otomboli langue no boye otangisi ata 5 gouttes 30 minutes avant aux petit déjeuner. Même 30 minutes. Même 30, merci chérie. Bon, moni bate na biso yango yo. Donc, prix à thé normalement, na katia site eza yango yo. Yango yo eza 59,95 $. Ezo koma 69 € na ba nini ba taxe. Et comme à 69 € na ba taxe. Donc te yango yo mibale. O eza na prix ya compagnie, yango eza 2, eza 1 2. De bomoni o eza na prix ya compagnie. Donc so koti na Amazon na monaki na moko eza 59 €. Na moko. Mais biso tozoteka mibale na 70 €. Mibale na 70 € parce que awa eza déjà yango bomoni na kati ya lien na biso ya compagnie. O eza compagnie na biso bomoni total yango yo. Compagnie na biso yango yo. TLC hein. Coupe fin yango yo. Bozela na bendango. Coupe fin yango yo. Coupe fin za boye.
Et ça, $60. Coupe fin. Bomoni, sirop oyo, on retient mon kiel. La salle langue na yo, yango e permettre que journée mobimba, oliate, ozala à l'aise et quand on li. Et après, on travaille là pendant même 1 mois ou 2 semaines pour passer à régime et zakaka kolongola na 10 kilos. Si on va dire régime, tout le monde a été où ils ont fonctionné. Il faut dire dans 2 semaines, il faut perdre 10 kilos. Si on perdre 10 kilos dans 2 semaines ou 3 semaines, et par là, nous allons comprendre que dans un régime, ils ont fonctionné trop bien. On va avoir kilo ou etikali on va nolongola no malende. Mais ceux qui ont kolongola 10 kilos te, ba kilo wana nyo etikali okokoka jamais kolongola ngo. Déjà un bandi régime na mutu na yo moko na makasi na yo. Il faut ni lobela que na bandi régime, il faut na perdre nanu 10 kilos. Il faut quoi ça nanu 10 kilos. Pour la bateau ba uti na ba 100, 95, 90, ba oluka ba comme na ba taille 70. Non, on a 70 €, oui. 70 €, c'est quoi 70 €? 70 € de Bata France Balobaka. 70 €, puis surtout de 70 €. Au moins, il y a 10 kilos na yo, et on perd 10 kilos, on est tikali au banokende na malembe. Netinga lora liboso na salade na longole no 10 kilos. On a longoli 10 kilos, na tikali na 80 quelques. Naomi kokenda nga malembe 5, un mot 3, un mot 2, un mot kabongo. Si le na komi na 74 kilos. Au moni, le na komi na 74 kilos. Et ça la rappelle bien, on a ta jupe, on a ta culotte, on a ta jean, on a ta robe, on a à l'aise. On a libumute ou écoute ranger ngai que non libumune non. On a à l'aise. Donc on a travaillé qui na te na lasso. Photo que manque les cas. Donc on reçoit des paquets boyés, na 70 € ou ils a 70 €, des paquets. Donc des paquets où ils a 70 €. Donc on remet la boyé pendant 30 jours. Moi qu'on attend pendant 30 jours. Et biso ce qu'on te aider yo pour perdre ba kilo bien, on va nous en abino bato ba sombité, nous en abino wana chaque jour na direct. Non, la sarabino menini to bando sel à chaque jour. On a été na bandi to leki, ba o bali ba somba numéro na nga eza wana to solo li bien. Ba question bo bengi. Na koti na deuxième. Ah wana na curcuma. Na curcuma poudre. Oyo curcuma oyo eza na chassé. Pour ne pas être compliqué, on a maintenant son curcuma na putika ya chassé. Mutumusus na moni ya chassé tie na monika oyo. Non, il y en a d'autres nom citron. Curcuma boyé. Chérie na rose na mon s'il te plaît. Pardon, comme qui est papa pour pas mon na na media ngo. Même ah s'il te plaît mon cœur. Bon moni curcuma oyo. Batebele ba okama wa ayana curcuma lisusu. Curcuma oyo soki vraiment. Donc me kaka na tongo lelo na butu to comme déjà butu. Avant to la tozo me la curcuma biso nyonso. Vraiment so za mwana nzambe eki osepeli. Osepeli na ndenge ari expliquer bino. Ari bimisi ba secret na nyonso. O meli curcuma eki na butu na tongo sur résultat ya bien. Yé kaka otiela ngaka cœur à pamba. Même si on va commenter, tiela ngaka juste le cœur. Otieli ngaka cœur à pamba. Ope sanga pe makas. On a bimisa ba secret nion surtout travailler ensemble. Curcuma. Et ça trop bien à régime. Ba coach belé ba laksa biso ngote. Ba coach belé ba laksa. Curcuma. Et ça bien pour la peau. Et ça bien pour la bouton, et ça bien pour la tache, et ça bien pour la nyonso. Christelle mam de fille alobi ngana yebi na sale la curcuma na citron na gingembre. Omoni ya sale la ngana tara gingembre te, ngana sale la gingembre te ngana mela yango ka boye na citron.
Déjà curcuma lelo mutu nyonso omela curcuma na ntongo soki apese aomonaki akoperdre 1 kilo. Mutu tu oyo omela curcuma oyo na butu avalala soki alamuki na ntongo aomonaki akoperdre 1 kilo. 1 kilo ekolongwa na curcuma. Lien ya site kati, lien ya site eza na soki obimi na page place totiaka numéro na biso omona lien moko eza wana eza lien ya site soki oklike wana ekokoti mama na site nanga osala commande. Donc elle explique comment va faire la curcuma pour perdre vraiment ba kilo. Curcuma eza bien pour ebendaka graisse omoni ndenge ekausaka bouton ndenge efasaka nini tache. Curcuma ekotaka bagraisse oyo evandaka biso awa na se awa bagraisse oyo evandaka biso na se omona tozosala régime tozalaka na bagraisse moko boye awa na se elongwaka te. Curcuma sikoyo azopermettre kokota ti kuna kokende obenda bagraisse wana nyonso. Curcuma bateka yango partout na rangea baépice balambelaka yango biloko mpo bato mingi bayebi te curcuma oyo balambela yango biloko. Biso loso nyonso tolamba na ndako atotia curcuma na kati ya loso. So olambi loso ya curcuma soki olia yango na yebisi bino goût moko osepela. Bokosepela vraiment. Ça c'est beaucoup mon cœur. Ça c'est trop impressionnant na vie. Aujourd'hui citron moko okaboli katikati ozwi katikati ya citron ofini na kati. Bato misusu ne omoni cristal auti okoma wana abi atiaka na gingembre na kati. Mais nga natiaka gingembre te nga namela yango kabo. Siko omela yango na heure nini? Soki ndeti olalaka peut-être 22h ou 23h, omeli te na yo peut-être na 21h. 1h après omata na mbetu. Nalobi 1h après omata na mbetu. Eau tiède, ma chérie, eau tiède. Ma moto retumba au awa. Il faut pas remettre la main moto trop et ça m'a dit. Faut ça la mode tiède. Au moni avant on matana mbetu so au moni ko sisi misala nyonso olingi olala. Au moni ko sili si vraiment que non on simba lisusu elo côté na lina matana mbetu na lala. Allez au sali voilà les gens mélite na yo lasso. O mélite na yo déjà, o melaki te na yo ata 1h. Avant matana mbeto ebi ke okokotisa même pas biscuit na munoko, même pas bonbon. Aujourd'hui au baloli curcuma na obonde omoni na baloli. Ponga déjà ni na meli bo na 18h ça veut dire que na olia lisusu te. Po déjà na meli po ke otumba siko ba graisse. Na olia lisusu te. O eza na butu. Na butu aujourd'hui o meli boy. Donc na bandeli. O meli te na yo, o lekisi 1h. Donc, si on médite à 20h, on met la curcuma à 21h. Si on médite à 21h, on met la curcuma à 22h. Avant, on matin, on met au tikité et je place dans moi pour ça là. Et on doit curcuma, on met c'est trop bon.
régime eza pasi il faut kokango mpo milinga soko milingi nzoto na yo ozwi miroir otali olobi nzoto na ngai nalingi ekoma mpenza silhouette na ngai ekoma mokie mama okosala makambo na oyebisa yo bato baomonana ta mokie o bato bakamwe yo ndenge yo okamwe nga ndenge mpe bato baokamwe otiede oui na otiede ma chérie otiede na mai ya moto te na otiede toleki na curcuma naofongola telefone natia siko oyo ya ndako naexplike bino siko ya ntongo na ntongo ere olamuki oyo nasali eza ya butu na butu babolala mama bana oyo nalakisi bino eza ya butu Laetitia je t'aime aussi ma chérie je t'aime beaucoup maman oyo nalakisi bino eza ya butu ya butu siko na ene alakisa bino ya ntongo ere olamuki na ntongo ere olamuki avant olia vraiment bamama si vous plaît boyokanga bien mpo nalingi bino mpe bokóma na ta ya bien bomoni mutu soki azoya munene epesaka maladi munene ememelaka biso maladi ngai anakombe na 97 kilo makolo bomoni boye naza na talon moyena tombolaki ezaki bomoni nalati talon crayon mais naotelema pendant 1 heure du temps na crayon mais liboso ere nakombe na 97 kilo na banaye même pas kokoka kotelema même 3 minutes bakolo ekombe kolenganga na banda okoka te pourquoi munene eyaki basin na nga boye ekoma so na tie boye pasi mpo na nini munene ekoma mpe so nalali mama nalali naokolamuka te bolimbisa nini na rote korote mpe ezalaka bien na régime ezalaka trop bien so olie il faut rote obimisa bagaz wana nyonso ezala trop bien omoni na banda okoka même pas mokongo donc ebanda osalanga mokongo makolo munene eza bien te mpo na nga munene ya mabe eza mabe ebimisaka mpe bato bien mais soki eleki même bamédecin soki na hôpital omona bamédecin bapesaka biso conseil que non il faut perdre au moins 10 kilos il faut perdre au moins 15 kilos il faut kita et tout donc il faut kosala tout koperdre bakilo biloko na olakisa bino eza vraiment naturel oyo basala yango na gingembre basala yango na orange basala yango na papaye eza nango biloko mo eza naturel site na biso soki obinika na page na ngai okomona lien moko eza likolo ya page na nga eza lien ya te oklike wana même so oke na instagram na ngai oke na instagram na nga okuta lien wana eza wana okoti yo moko osali commande so omoni kokosala commande te obengi nga na osalelo commande ou bien naopesa bino numéro ya coach Nicole obengi coach Nicole osalelo commande même Nikishu naopesa numéro même ya Nikishu obengi même Nikishu osalelo commande eza kaka ke ete ekoma na ndaku vraiment bosomba te na AliExpress te na bondeli bino na kombo nzambe bozomona te oyo nalakisa bino ya sika eza na place moko te bakomi awa keto te eza te même na nsima eza te place bakomi keto te bosomba bate na basite wana te pardon soki anayeli kiese anayeli omoni nga fi alataka geni te omoni tala omoni ma chérie botikaka jalousie mal placé mama na répondre oka po yokake natandi commentaire na yo nayebi na ngaki oza ya ipo kesala bafo compte ebele ya ipo ere oyo bafi baoluka bakonda basala taille donc toza na ta na bino te pardon na ere oyo ete ezoya toza na besoin tosala taille mpo na ete tozala sexy donc yo vraiment omoni naa na gaine te pour ton information naa nanga na gaine te naa nanga libumu pamba naa nanga na gaine te donc pantalon nanga nalati haute taille yango oyo naa nanga na gaine te donc zala no à l'aise maman
omoni osombi bosomba na AliExpress te bosomba ni na Amazon. Soko osomba na Amazon il faut mona vraiment que ça original parce que ba te oyo ba pirater nana ba message mo ba batiela kinga deux na otaka ngo na page na nga na statut moi na publier za te po ba kombo batu basomba ki ba gain kuna ne ba ebimisi bango ba benga ngo ni basali toilette makila siko bosombi kuna bosali toilette makila e bozo zongela nga siko na sani pongo na travailler na nga na Amazon te na travailler ni na AliExpress na osala ni eloko te. Donc c'est ça. Oya monya bosomba ne kuna menga na betika asete bosomba te. Oyo pe miracle. Miracle musuye. Oyo siko eza ya tongo. Oyo. Eza ya tongo, na tongo ero lamuki. Na tongo ero lamuki obana ningeni. Omeli na yo na tango avant kotelo musu na muno ero la muki mi se fongwami soki osambelaka osambeli okiti osali tasse na yo nde bomona ote omela wana osali tasse na yo ya te omeli ero sisi komela te na yo na tango obimi na yo na salon to na soza na salon obimeki osala mo mosala pendant ata 20 minutes alozwi concombre na kati yango bongo mpona okolia nyonso te na okolia naliaka mobimba bongo okolia yango mobimba wana moko bato ebele napesa bino témoignage ke ya jumelle na ngai bato ebele balulaka ata ya jumelle na ngai jumelle na ngai amelaka jamais bate nyonso yani bate détox bate ya régime bate oyo ezikisaka bagrâce jumelle na ngai amelaka yango te jumelle na ngai gardaka taille na ye kaka na eloko bomoni oyo bato baamikie oyo balingi kutu ko taille na bango ebouge te bazala kaka na taille na bango ndenge baza kaka mikie libumu plat nsima na bango bien bomoni ke nasali régime nsima na ngai eza toujours propre bien libumu na ngai eza plat libumu na ngai eza bien na kolata mpe batop oyo bana na biso balataka na kotya mpe elamba na ngai boye na kotambola na ngai mpe on démarche na elle a âge à 18 ans dans l'autre bravo non comment on soutient non non tambola elle a une jeune fille pardon là toute la musique elle a une jeune fille démarche na la l'autre tambola des ébauches tellement elle a un pied qu'on a dormi pour un macabre. Afin d'être sûr de leur donner le meilleur soin possible. Elmex, la certitude à portée de main. Partagez la seconde noblesse avec les ficelles rouges. Elle est dans mon pied dans le temps. Ouais, démarche là, à 15, 16, 17, 18 ans. Démarche là, il y a un an, boire un macabre. Na notambola bote mana zaita ikitoko makasi dimanche na ngizala ebongo donc jumelle na ngani na noloba jaria amelaka kaka e aliaka kaka oyo na matungulu jaria aliaka kaka oyo na matungulu ka oyo boye bomona concombre boye na matungulu régime ne mobimba asalaka yango oyo Joël, oui Joël, ya ipo mutu aketo ya ipo ata bakoselinga makambo ya kaka kocha ye penza ndoki tondimi nzamba zwa lokumu mais ya ipo nzamba limbisa eza nango problème te mokili eza nango ka boye mama tobona biso baya ipo balobinga na alati geni mutu alati geni atikaka boye mutu alati geni vraiment azaka boye ce n'est pas grave ya ipo donc yango oyo solingo garder taille na tongo olia boye oui comment tu vas aimer chérie nasema mtakuwa na kirkima non kirkima pendant la grossesse au romele est naturel
Mais non, problème c'est. Basi azemi. Non, on va bino ndeni bo sala pour vous garder même pour na bino pendant la grossesse. Bon on a ba photo na ba vidéo na air na zala na zemi batu ba ndimaka te ke na zemi. Na saki ba vidéo année passée. On a osala ba direct année passée. Mutu ndimaki te ke na zemi. Ba yo ndimaka na zemi ba yoki na boti. Maintenant on sala ba direct na zemi à 6 mois. Non, la sabino secret. Oui, sans eloko maman, kolia on eloko te ka boye. So linga matungulu, ole matungulu. Nga koka matungulu, te tuna ole matungulu, na lelaka. Oye, na mena, pardon. So na ole matungulu ebimisanga ma ya misu. Okato tie na sani okati na matungulu tie olie mengana koka matungulu eza bien pona bato bazala na problème à gastrite eza bien trop bien pona bato bazala na problème estomac bato bazala na problème ya estomac soko ozoliaka eloko na yebisi yo mama bosa na estomac na vie na concombre na matungulu soko ozoliango okoperdre bakilo estomac wana nyonso mona estomac ezoswanga soki ovandi ozoka pasi na mokongo to awa likolo ya libele esaka pasi soko oliaka concombre chaque jour na matungulu ma chérie soko ozala gentil te ma biso bacongolais tozalaka biso baingrate mais soko ozalaka même gentil oyaka oyebisanga te Ariachou merci même na commentaire oyeka otiki kaka na commentaire ke Ariachou nzambe apambola yo oyo kaka okomela no nikisa mundele ni eloko okoliaka concombre nde moninga na olia kweli trop bien nalia yango bongo munene bongo na tongo avant nalia eloko même bato mosala boke mosala ozwi olie bongo ozwi mai pardon nazwa mai nalina lakisa biso nyonso eloko moko mpo tocomprendre natiaki nyonso na place bomoni mai ndenge eza bo par jour il faut melaka bidon oyo moko bouteille oyo par jour il faut melaka bouteille oyo ya mai osala ndenge nini na ntongo ere omeli te na yo na ntongo omeli te na yo olie concombre na yo ozwi mai omeli awa katikati donc bandoka bolango 3 première verre deuxième troisième donc par jour faut salaka omelaka oyo mobimba omeli oyo na ntongo na midi soki olingi olia eloko nyonso olingi olia omeli susu na butu ere osisi komela curcuma avomata na mbetu olala omeli katikati wana ekotikala omati na mbetu olali pongi donc il faut sala vraiment par jour s'il vous plaît mai eza très important mai oyo eza ami moko nayebi te na bengo ami fidèle ya régime mai lelo eza trop bien mpo na régime nayebisi bino eleki meme mai oyo ndenge nalie concombre nanga bongo na komela ndambu boye na midi nameli ndambu na butu nameli ndambu olali omona obana osuba kosuba wana epermettre yo obimisa vraiment bacalorie ebele régime oyo eza bien eza masuba mutakosa bino omela te ozoleka diarrhée okomi pale te wana oyo elekisaka diarrhée okomi pale eza te ya mabe parce que si okomi pale pendant régime moyen ocontinue ozala te okata so oza muta mosala okoke mosala te mpo il faut sengaka bavoisin il faut ke osalaka toilette tout le temps okoka te mais soki ozosuba quand même oui mai nyonso kaka mai nyonso eza mai ya robinet mai nyonso omelaka oyo biso tomelaka mai biso bato ya belgique tomelaka mingi spa bato misusu ya france bamelaka cristalline
Bama ya France c'est la cristalline je crois. O bama yo na mela na France c'est la cristalline. Biso atomela oyo. Mai nyonso oyo komeleza besoin na Congo, mai nyonso komela. Oui, il faut si ça a 1 litre pour mobimba. Oui, ça a 1 litre et demi je crois. Oui, ça a 1 litre. Oui, ça a 1 litre et demi. Faut savoir tout aussi ça a 1 litre et demi mobimba chaque jour. Chaque jour, faut dire on a tout. Et on dit que na temps na mela raté na midi. Na midi ba mela raté te ba mela ngo 2 fois. Na midi na luka moi eloko na la sabino nini na saki bilo nini na bandoria. On sala bongo par jour, ozo mela bongo. Maman, na pesi oka 2 semaines. 2 semaines. 2 semaines ou 3 semaines maximum ozongela nga awa. Opesa nga merci. Siko na koyela bino jus. Na koyela bino jus wana nde penza. Jus wana nde masolo. Jus wana masolo mais jus wana na linya avant na lola sabat fo batu nyasa déjà ba commander ba té, bazo ba té na bango na maboko, ba ye kotana na commentaire ba té na bango o bazui. Après nga na ye. Pona koya na ngoka gratuitement te boye, batu no bazui ba té na bango tenga na ye na bandi ko la sabatu o baza na ba teke. Donc na moni ko ato silisi, batu ba senga nga pona massage ya libumu. Massage ya libumu toza na confort. Confort. Confort pe ya nini eza babenga ngani. Ya pirate eza, original pe eza. Nicole Kalouté de la sauce à la côte diarrhée makasi. Te la sauce à la côte diarrhée makasi omelaka combien par jour? Faut melaka moko na tongo moko na pourquoi? Po batu tout o ba melite la sauce mutu moko ta déclaré. Ce qui yo remet ça la côte diarrhée makasi faut ba no sala ou bien moko par jour alors. Mais te la sauce vraiment et puis ça rappelle na batu diarrhée te. To yito ça c'est comme massage ya libumu, massage. Il faut vix oyo, il faut kabola rango 3. Na ozwanya sote pour maza besoin massage te na ozwa ka ndambo. Bomoni na tie ndambo na ozwa ka mukie, mais faut kabola rango 3 fois 1 2 3. Ah, chaud oui. Ozwi bongo o tie boye, otomboli libumu, o manse na maboko bo. Ozwi obandi o manse na libumu. Bomoni le na uti awa. Nauti awa likolo libumu nanga na bandi kozonga. Massage ezalaka malembe mais ezalaka profond. Tozo sala ngo faut sala ngo doucement mais profond. Donc nazo manser, naza doucement mais en même temps maboko nanga eza makasi. Osali bo. Omoni na uti awa bo katikati ya libumu nanga ya ngwana na bandi okili. Omoni na boye fona compter 10. Soko zoya bo compter 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Bomoni na utaki boye na sukeli pe boye. Na zongi lisusu boye. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Après, presque na suki awa na C, na 10e, na bandi ko benda ba Jeanne Marwana. Tozaka na ba Jeanne Mark o euta biso, asiko biso ba toboti. Même so boti te o ba no benda ngo kabo. Mais soki o bota, o yebi ke biloko wana sala biso esali yo, banda ko tombola ngo boye. Ozo ya na ngo boye. Ozo zo graisse wana ozo ya na ngo vers likolo, ozo matisa. Fotanga susu 10. Ozo benda obendi massage. Eza ndenge moto sawa massage ya bana po bana basala taille. Obendi susu awa. Soko silisi wana ozwi obandi obenda awa. Omonde na obenda nazwi awa na bendi. Nazwi awa na bendi. Na bandeli.
Donc, tobandeli boy 10, gauche 10, droite 10, obendi boy 10, obendi boy 10, obendi awa boy 10. Après, elle comme ça graisse nyonso awa obende lango na ba pomme de main. Awa to sala ngo na maboko boye, mais awa na ba hanche na biso obenda ngo na pomme de main. Obenda graisse wana na Vicks na pomme de main obendi di chaque jour. Soki oratango na tongo ko sala ngo na butu chaque jour. Soki osala bongo omona okoma na taille ba misuni onyoto sa bomoni nazala même na ba vergeture minene awa. Bomoni ba vidéo na nga ba vergeture ezali tala vergeture mulai. Nazali na ba vergeture ti awa ba vidéo na ngeza wana. Bomona sikoyo nazala na esengo kotombola boya kolakisa po eza lisusu te. Vicks pesa très important pour traiter vergeture. Nga nasalela Vicks Confort. Prisca Vicks Confort. Nasalela Vicks Confort, mais mutu amoni ba kosomba Vicks na pharmacie na ebite mais nga salela Vicks Confort. Oui, coco déjà facile ma chérie. Coco déjà facile teta la sali boy. Pona zo tayo bo na nyoko mi boy mais tellement na lingai na zala toujours na taille kitoko. Na kangi toujours motema pona lingi nzoto na nga na lobi nga na réussir, pourquoi pas la partager na bino. Donc pour comprendre massage 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Il faut aller vraiment profond. Et aux côtés, il faut côté ça vraiment profond. Aux côtés ça profond. Il faut vraiment er aussi si na Vicks wana au mona moto. Er aussi ça bon aujourd'hui gagne na yo au serré. Bon moi je na serré gagne na ko masu miss eh. Je na lati su gagne. Au mona taille 10 000 sous. Je na lati gagne au mona taille 5 sous. Bien lorsque je na lingela ngo ya mwana. Nazanga na libumu munene te mais je na lati gagne quand même. Non mi mona susu ke non na dimi su kano. Omoni. Gagne esa na susu donc taille moko bien donc ils ça na su bien on na so zalaka na gagne. O ba ya ipo ba komi lati gagne. Gagne ya péché ya ipo. Soki gagne te menga na zuita yo te. Gagne edenga makasi ndenge moko na te la so ya ipo. Ya ipo. Yo zo sebela na bata gagne te. Na fongoli téléphone to bengana ba question mi balemi sa tout aussi ça to clôturer na biso. O comprendre le côté o bengi téléphone na fongoli to solo la sikoyo. Na fongoli téléphone ou aza na question o bengi to sololi. O ya compagnie ki te numéro na nga ezali plus 32 numéro na nga plus 32 465 89 88 50. Allô? Oui bébé. Bonsoir. Oui Nazali. Oui, ça va et toi? Oui, ça va. On a ya ipo eza bato bazala hypocrite. Ayebi ne yo bozala bien mais non c'est le faux compte pas finga yo mais bosekaka pe. Bango ne baya ipo. Bangwana. Baya ipo bangwana mama. Oui, ben après là il faut nazo bata ba question. Bisous. Bisous yaya bisous. Allô? Allô? Bonjour yaya, bonjour. Massage na osala massage na Vicks Confort. Donc mona la si na Vicks Confort wa mokie wana yango nazo manse na mo libumu. O manse libumu bien après zui gagne na yo okangi, olali nango na tango pe o manse libumu bien, ozui olati yango toute la journée ti okenolala. Donc bano longo la gagne ka so lingo lala.
Oui, nga pe na oteka bageni, nazana. Prix te recommande après. Merci beaucoup ma chérie. Merci. Donc nde naloba bageni eza soki olingi geni obengi na rappele bato babanda obenga. Allô? Oui ma chérie. Merci bébé, bien. Oui, au conseil de nos VIX nyonso mais ngai résultat na zui eza na VIX Confort. Ba VIX Confort o amitié. Mais si vous voulez nous no VIX mususu o meki kaka, tozo meka kaka. VIX o mona ke simbi o saleli. Oui, na loi des alliés ou ta Congo. Ok, ça va maman. Merci beaucoup bébé, merci. Merci ma chérie. D'accord, d'accord. Ok, problème qui ma chérie. Merci. Allô? Oui, Yaya. So lieu concombre, na midi okopi fini je lieu concombre, nga so na lieu concombre na midi na lait kolia maki ya kotokisa na nini na pomme. Oui, na bana olia bon, mais ba pona mama biloko olia, bato ba somba ba te na ozonga pona la sabine pona biloko olia. Merci. À toutes. Allô? Oui, pardon, Botia Bakier, pardon, la moni ba tête de mort et comment on mata. S'il vous plaît, Botia Bakier, pardon. Allô? Bonsoir, Yaya. Oui. Muto sika surtout que uti robota yo fozela live on osala pona basi azemi na osala ngoka semaine oyo pona bato ba uti kobota na expliquer bino ndeni mama wale akosala kwa perdre ba graisse naturellement surtout que era omelisa mwana wana so na kati direct pona na direct so na kati après to solo na biso. Merci beaucoup ma chérie. Bapele leki na zona mutu moko après na sisa pona bato akini ba déranger nga makasi pona bango biso to suka wapi aria na solution pona bino. Allô? Allô? Bonsoir Yaya. Oui Yaya. Merci. Oui. Oui. D'accord, on publier photo tout de suite. Bato nyonso oyo balingi bayeba différence ya confort ya vrai na confort ya faux. Na do publier photo sur to kati live. Bokotala différence na photo na ocha. Na ocha na page. Merci. Merci ma chérie. Bye. Allô? Allô? Oui, allô, bonsoir. Bonsoir, Ria. Oui, bien, bonne nuit au pays. Allô? Oui, il faut remettre la main au tiède. Oui, il faut mettre la thé dans la main au tiède. Au tiède, au chauffer la main et pied, à l'os du poussière, mais encore à notre chien à quatre. Pour nous sommes battus, on rappelle après au kata, c'est na kati on rappelle pour au somba. Merci. Na émission bébé va voir kata on sait jamais. Oh longola ya obanga te olongola.
Merci. Allô? Allô? Bonsoir ma chérie, bonsoir. Oui. Kurkuma. Te. Non, eza mabete. So omoni bakoma yango na balangi ebele. So omoni likolo bakomi misu bakomi kurkuma, misu bakomi curcuma, misu bakomi yango so na monoko nini yango awa eza. Donc so eza ka curcuma en poudre, eza mabete. Eza mabete. Kasi tasse faut soit tasse oyo ezala mwa monene eza batasse oyo ngai na omelela te ngai nameli tasse ya mokie mpo na publicité fo bozwa tasse oyo eleki oyo tasse oyo eleki oyo na monene oyo eza tasse ya mokie oyo eza batasse ya mikie tomelelaka te na ntongo mais ere omela curcuma il faut pas komela yango na tasse oyo il faut mela yango na tasse oyo eza mwa monene koleka oyo ozwi 2 cuillères ya café pardon ya soupe ozwi 2 cuillères à soupe otie na kati ya mai wana ozwi citron okaboli citron katikati ozwi katikati ofini awa ale ozwi omeli wana ezaka avant omata na mbeti olala so omeli bate na yo isi mpe osasure ke okolia lisusu te oui chérie oui mai etonda mai pene etonda penza mai vraimen etonda vraiment tondisa vraiment mal merci Anna, merci beaucoup ma chère merci. Amen maman amen bisous voilà sikoyo toyeli bato ya Congo bana RDC eloko makasi oui curcuma fo ezalaka bio il faut ezala bio nazwa numéro moko asuka allo oui bonjour ma chérie bien boni yo pe oui yaya loba mwa makasi yaya bato bayoka témoignage loba mama loba mwa makasi aha merci beaucoup merci Sephora oh cliente nanga bomoni ye na tie bomoni même aza enregistré à témoigner merci beaucoup bébé alors bina betela bino c'était pour na Vix Confort abina betela bino c'était pour na Vix Confort pour na libumu ya sombaki biloko epa na ngai oza na Grèce oui ya aza na Grèce asombai ba biloko pa na ngai asombai ba Vix oyo ebele e azopakola yango na libumu ye azwi na asombaki na ceinture na Vix Confort azopakola yango na libumu alazwi chasse achasse filme wana alati alazwi ceinture alati ye ozosala bongo na oyoki alobi ye alongola yango soki alingi alala donc témoignage merci beaucoup Sephora nzambe apambola merci bisous wana témoignage nanga boyoki po misi boyokanisa ngai nazokosa boyoki muta témoignage allo
Oui, bonsoir ma chérie. Oui, maman, oui, la réunion, en tout cas, la semaine, il y a un témoignage au petit, c'est pour qu'on aille au Bakuna Kena. Oui. La divination va gagner pas la yo, la monnaie qui l'intérêt des âmes, la préférée, la somme pas la yo, parce que yo, la discussion, ma caméra, la préférée, la côte, la congolaise, du monde. Merci beaucoup, maman. Et puis, la yo, en fait, là, on se va dire que pour moi, là, on peut appeler après qu'on ait le temps, on aura le résultat. Soko ozotia Vix Confo, neti ngai non nasali sport te. Non nasali sport te, nalataki kaka Vix Confo napakolaki bien. Vraiment nazoki résultat mpona monake déjà ebandi kokoma c'est bon dans 2 semaines. 2 semaines namoni vraiment non c'est bon nabima mpe jour yango nalataka mpe bien te nga mo namoni changement vraiment makasi. Landa kaka naosala video moko ya massage vraiment bien nakoposte yango ata na page po komona yo moko ozwi video wana ogarde mpona curcuma melaka bakataka soki omoni résultat na yo omoni neti nga na ngela koma na 75 kilo nakomi sikoyo na 74 nakoki nanga kokata régime mais avec modération aire mo na meli aire mo na tiki. Mama nga mo témoignage ngai oyo nakondi mais nsima na ngai eza kaka monene naza kaka na taille na ngai ebouge te ebouge nga kaka likolo mais na se na bouge te. Oui, yo oza na baposa oza nsima na ngai nakata direct bongo tobengana mpona pesa prix te yo bongo obenga nga ere na okata. Merci beaucoup. Nzamba pambola wa mama. Amen. Amen. Merci beaucoup. Merci Yaya. Omoni ba Congolais gentil a préféré asomba et pas muninga na e pas ndeko ne Congolais ola ke koti ya étranger mbongo. To somba biloko ba ndeko na biso consommant congolais. Ngai naza ndeko na yo so nazoteka biloko kotia motema mabete kotia NT aider ngai po to avancer ezalaka bongo na ndenge moko ya bien ya motema malamu ata omoni eloko nga nazoteka oke omona yango soki wapi nde boye bato omoni yango na site 1 euro même si eza 1 euro kuna mais omonaka ezala tisi moko te nga ndeko na bino nakolinga jamais otekela bino eloko ya mabe nazolakisa bino même na kati ya site na nga bomoni nakoti na site natie lien wana bokokota botali bokomona biloko nyonso oyo tooteka eza ya qualité ya bien ya bien ya bien donc mwana zosu bapele eza te bandeko bobenga na oyamba bino ata après na sisa émission mpona bacongolais bana RDC mama balandinga na telefone ya R balandinga na telefone ya Congo mpona bata Congo bana Congo botielanga bakere bana Congo nayebi bino solution bana Congo bokende magasin eza komona chéri na bosani bana RDC merci na bakere merci bokende na nini na bandal na mimosa na 24 na galaxie nayebi ke bino nyonso boyebi galaxie so boyebi galaxie bokomenanga kaka 8 oyebi galaxie botielingaka na commentaire 8 oyebi galaxie eza magasin ba indien eza supermarché ya ba indien ezalaka monene boye moko ezalaka na 24 moko ezalaka na bandali na chibangu je crois oyo nga nayebi mosusu ezalaka na bofond non eza na mboka nini aotoloba sikoyo eza mimosa eza bandal eza 24 galaxie nayebi te mosusu so ezali vraiment se boyebi galaxie bokomelanga 8 oyebi galaxie mpona avancer s'il vous plaît mutu moko toyebi galaxie mais non ye déjà yebi mona Benz ayebi galaxie Jariachou mon cœur mon bébé Jaria de ma vie c'est boyebi galaxie ah oui toyebi
Se boyebi galaxie boke na galaxie. Boke na galaxie bolobi tozoluka te Naomi na galaxie. Nayebisi bino te wana eza suka na te. Bokeka na galaxie bana Congo bana RDC. Bokeka na galaxie bino déjà Vix Confort o bozongo ebele déjà. Bokeka na galaxie. Oui, Aurélie. Merci Aurélie. Oui, na 24. Nasha Poiti. Oui, Christelle Mamoudefi. Oui. Claudia, oui. Galaxie. Sokeka na galaxie. Olobika na ba indien wana ke nazo luka te Naomi. Bomi tumisa na bino kutu te ko luka osomba te awa. Parce que te Naomi e fonctionnaka ndenge moko na te lasso. Te wana nga. C'est comme si Vélie s'appelait Archera. C'est comme si elle s'appelait. Te wana Naomi. Eza na carton moko boy. Eza na carton nga na banomela ona Congo. Ta nyonso nazalaka nango na Congo na banosala te Naomi. Te wana eza super bien. Batu o nyonso na tindaki ba o nyonso babengaki ngai mpona te. Bato ebele na otia bango na poster bango na page na nga. Na olinga même pas kotia bango na Facebook. Tala kaka. Baza bato mais ba message na bango nde tozosolola na otia bango na statut na nga. Na lakisa bango te Naomi wana. Na yebisi bino nazwi ba résultat moko ya nazwi ba résultat moko ya bokende bosomba te wana te Naomi. Soki bosombi te Naomi wana bokokisika ba te na bino biloko nyonso na lobi curcuma te Naomi gingembre boye vendredi tokosala mama na live mpona jus. Tokosala bongo na yesi bino tokotravailler si tokota ete bajane mar oyo tozala nango su te. Meme ngande na boye nazolanda genre ya nsima na nsima ngati na kokoma na ta ya genre ya po motema na ngekiti. Genre yaza na 65 kilo nga pe 65 kilo na genre ya kabo. Nazolanda genre ya nsima na kotika ete nazodiembele kaka boye. Sina okoma pena na telemi nakomi na tiki mbala. Sena elongo na ekomi te na otika te. Bosomba te Naomi wana te Naomi eza trop bien pour la taille, eza bien pour la graisse, eza bien baza pe na café nango ba o ba koka tete ba komela café. Même biso ba o ba mela ba koka tete. Eza na bato ebele ba koka komela tete. Te iso na biso toza pe na café nango. Toza pe na café nango. So kotika na page okuta ba café ba te nyonso ezali. Yo moko oloba nga mela tete ozwi café, so ko mela te ozwi te. Donc, nous avons bino kala mingi te différence pour que confort ya original na confort ya mabe. Nous avons la bino ngo kala te. Et akata okata a nazo publier so ke somba confort foyeba. Po ya mabe et soit ka moto na libumu. Oya bien oyo so zo manse na omoni na manse na ona lati la man noir mais nazo yo kapasi ke ezo soit te po eza confort mo eza original, eza ya bien. Eza confort bien, ya moni ezo swanga te. Mais si ezaki confort ya mabe, merci na leli. Mama Anna na komini nini? Na bandal mama Anna. Soki na bandal na Chibangu okuta galaxie mo ezala wana ya munene, to okepe na nini na Mimosa. Na Mimosa okuta galaxie na 24 wana kota boulevard, nzela boulevard wana. Okuta, place ezalaka Molière na kala je crois. Là c'est ça que la Molière so ki wana okuta pe galaxie moko munene ezala wana. Obi na oluka te Naomi, osombi te Naomi, obandi komela te Naomi mama. Na sali na nga eloko grave te, biloko na laksi bino yango nga na sali. Mutu musu na pesa mbote. Yaya na ngai, doto benga na ne a Fatou Miracle. Ma afa boyoki, pardon, aute ko sala direct moko, ayesi bino ota obota. Aote ko bota bébé na biso maafa na pesi mbote Fatou Miracle nga coach na ye na coach maafa na taille siko ndeza na maafa komi tala miss maafa zoki Vix azui ceinture na lakisi maafa ba régime nini fois sala na lakisi maafa J o na olakisa bino
naise mama fayondo oza star fo tai kaka biso tai nde Fatou Miracle se boke na page ne boke retourne ye bokoyoka ndenge koyebisa bino nalakisi ye wana siko ndenge nazala petite sœur merci esimbi mafa komi tala tai libumu ne ezongisi pla libumu ne ezongisi pla ya pla na mupesha de moi bato baza yanga na WhatsApp bamona nde natiaka conversation ya peshanga nde natiaka conversation ya Fatou Miracle ma grande sœur chérie nde natiaka nde tosolola na bango nde totravaille na bango pendant barégime oyo mpo baperdre bomoni nde mupesha yaki buro bomoni sikoyo akomi mozonga donc naobombela bino te totravaille nde bomoni nga mo nde nakomi nde mpe bino bokokoma bobanga te vraiment totravaille ensemble baoyo bali bacontacte ngai mpona te naopesa bino numero nanga whatsapp na ngai eza plus 32 465 89 88 50 donc plus 32 465 89 88 50 na bandeli lisusu plus 32 465 89 88 50 donc wana eza whatsapp na ngai so obengi ngai mpona te oui yango wana mpe mafilo atie yango cœur mpo ekima te numero na ngai yango wana mafilo atie soki obengi nga mpona te baoyo mpe bali basala commande bango moko na otindela bino lien okoti okomande yo moko bato ya États-Unis okokomande yo moko soki yo okomande yo moko na États-Unis esala 2 jours bozwi bato États-Unis so okomande yo moko 2 jours ekomi mais bato ya Belgique France baoyo nyonso nga na okomande esala une semaine ekomi mais bato ya États-Unis soki okomande yo moko bana isa esala rien que 2 jours moto aotindelanga bakere wana kobanga no te ere batete de mort kobanga te ere toosisa na obloke na ngai yo na obloke na ngai yo adie so oza mwasi oza mobali mek bien soki atokati na obloke kobanga te mafilo botindelanga bakere pardon moto akoti azotindelanga batete de mort donc nde tosololi babi tai toujours kozala mwasi ya libala elingi eloba te fo nabeba fo natika misuni ya nzoto esopana ifo natika matama ekweya jamais mwasi ya libala fo kozwa nzoto na yo soin fo kozwa soin ya nzoto na yo parce que nde nazwi soin ya nzoto na nga boye mobali na nga kolinga nga lisusu makasi mobali na nga kosepela na nga lisusu makasi mais soki natiki kaka nzoto na nga ebeba omoni pere ozala mpe ya mwa baduti ye mosu pere abanda osepela no makasi ero mitiki libumu kuna ekwei kuna misuni oyo ebimi mabele ekomi na banduta obebi pere akomi oyo bazwilinga mbanda ngai yo moko zwa so ya nzoto na yo bongisa tai na yo longola nduta bakisi ya nduta deja eye bakisi ya nduta se eyaki kisi ya vergeture ezali après soki nzambe asungi biso semaine okaa na kolakisa bino lisusu ndenge nini tobano travailler nduta biso moko na ndako produit nini fo tosalela mpo tolongola vergeture biso moko na ndako na olakisa bino bomoni lelo naozwa makasi ya kotombola nazolakisa lelo naza à l'aise mais lobi wana bomoni eza so na tie boye tala vergeture ti awa bobandai komona toutefois bavideo eza na page bobandai komona bavergeture na nga nde na ndoko tia na obombela bino eloko te donc bosala nga confiance ndenge nga mpe nazozwa nazotravaille mpona ya kopartage na bino ndenge bino mpe bosala nga confiance bozala na makasi bolongola stress surtout nazozosala régime kozalaka stressé te fo kolongola stress ndeti nga so naza stressé na bakisaka bakilo rapide donc yo mpe nayebi te ndenge ni stress etravaillaka yo mais so oza mpe mutu oyo so oza na stress obakisaka bakilo il faut sala vraiment makasi oyo éviter. Oui, puisque naotela susu te nazokita kutu nazokita deja nazokita bomoni pembe wana ekomi deja kokota nazokita. Merci beaucoup ma chérie nalinga bino mingi merci na bato nyonso bapartage émission merci to continuer vraiment natan oyo natiki mpo bato basomba bate bato bakosalela curcuma
bato bakosalela nini concombre nazala na besoin ba commentaire na bino s'il vous plaît boyoka ka Ariane te boye bolulita ya Ariane apo bosimi nzela boke na bino mais makambo Ariane oloba bolina bino kosalela te na pesi bino une semaine bato bomela oyo boliaki bomela curcuma mutakobenga na video mutu akomela curcuma mutu akolia nini concombre boya kotiela nga ata commentaire nayebi deja bato bakomela curcuma kaka na butu alelo na ntongo akomonaki akolongola 1 kilo là vraiment nalaki na gire même so meli te ya mutu te même so meli te na nga te même so sombi te pa mutu te soki kaka omeli curcuma na yo lelo na butu avant olala osali tasi no ya curcuma omeli na ntongo okolamuka eloko ya liboso kende kopese mais soki akokanga miso osali curcuma na yo 2 cuillères tasi na yo baloli omeli na citron ale na ntongo okolamuka kende opese bongo ya otielanga commentaire loa aria na perdre 1 kilo okomona na lakisi yango bato ebele nazwi baresultat avant naya nango na réseaux sociaux emarché mpa na nga na mekaki mpe pa bato emarché mpe pa bato emarché pa bato yango moi nayeli bino sikoyo nalingai tomeka bato tomoni ke emarché yango naye siko topartage vraimen nzambe apambola bino napesi merci na babone na nga nalingaka bino mingi oyo nabengaka ma grande famille ma deuxième famille nzambe apambola bino na basoutien na baeffort na baconseil vraiment nalingi bino mingi napesi merci na mon mari mon cœur mon époux super papa le cœur de Ariane Luyeye mère de fille bolingo na ngai motema na ngai mon tout ya Mike de moi azala sima bisous mon amour je t'aime beaucoup napesi bambote ebele mama Philo bisous mama Philo Jariachou de mon cœur ma Gigi de vie muto ayalanga nzela moko na mokili Jaria napesi merci pa Fatou Miracle yaya na ngai oyo atikanga te na baconseil napesi merci pa Irsi Peshanga belle vie de mon cœur ya Belinda merci na yo merci na Sila Bisalu Esbinde Makam merci beaucoup yaya merci na bato nyonso oyo balinga Ariachou merci na Mike la Duchesse président ndoi ya mobali na ngai Mike la Duchesse wana tobenganaka mwasa ndoi na ngai ndoi ya mobali na ngai Mike la Duchesse Anse Luzolo 2 minutes président 2 minutes Igor napesi ombote na madame Sarah napesi bino nyonso ba gros bisous vraiment nzambe apambola bino natiki bino na Yesu naozela ba commentaire s'il vous plaît naozela ba commentaire na bino allez ciao